Chers compatriotes, shalom et bonsoir. Vous allez dans un live na Facebook, il y a Pasteur, il y a Diaspora, Pasteur Salomon, Proverbe 30 ans, Didier Forme, Dibota Songo, c'est la même personne. Vous allez dans un YouTube, il y a Sentinel TV 1. Le topic n'a pas sujet n'a pas l'axi, est-ce que les Rwandais Kabila a se senti très fort à se permettre même de luxer à Tchela ba Congolais nyonso ba kobiluka ko lamuka pour ba benganaye to ba lamusa peuple ba caméra cachée pour nangonga oyo soko zuyo na mitif olingi ko revendiquer abimisa vie privée na yo pour ate affaire terre. Surtout landi Banda Kabila à Kota na Congo a sali 18 ans, a échoué lamentablement. Donc ce monsieur de Kabila, rwandais d'origine, il n'a jamais été le fils à papa, le fils à Mouzé Kabila. Il a échoué lamentablement. Il s'est enrichi, il s'est tapé des millions sur le dos des Congolais. Il a vendu nos richesses. Il a infiltré l'armée rwandaise au Congo. Il a fait des Congolais, et il a fait des Congolais ses esclaves et des Rwandais Burundais ses amis. Et en ce moment où je suis en train de vous parler, il se pourrait que Kabila a senti que mouvement Oyo, sorry, avec Moukunaye Nango, ils ont memaye ti domir Yango, namaye naye déjà, a filma bato ou so ozana problème ne aibi ko yo za mutu makasi ozana population ou aluko yo sozi laksi muto yo bokoka na ye muto azalo longo lokola yo azuye na ba défaut na ba erreur ba vidéo wana bombi soki yo vrai mutu oningo loba ale ye abimisi sozi na yo vidéo pour étouffer message na yo où allons-nous et biloko bozo salama na Congo, bozo benga pe Congo balobi Congo démocratique. Mboka oyo démocratie ezali, bakoki ko ndima jamais mukuna vidéo wana ezala ye. To ezala ye te c'est sa vie privée. Tango mukuna telemi pour le éveil patriotique azola musaba congolais. Si mukuna qui se dit pasteur, évêque, il a des églises, des ensembles, plus de 200 églises. Et azana vie ya ndingo wana akendaka kosala ba relation sexuelle na basi ya bato na kati ya ba voiture nzambe ya likolo ko juger nzambe yo abenga ye na musala ko juger mais ate na ngonga oyo mukuna azolo ba makambu ya malamu parce que lelo oyo tout passe par les FCC. FCC est un groupe ba brigands, ya ba orgueilleux, ya ba hautain, ya ba criminels, ba vandi. Ils ont empêché Félix à travailler, tout passe par eux, Babotola Mbongo, Kindumba, criminalité, armée étrangère, Kotanambo Kanabiso, et les Kanango, richesse Nabiso, et que na gauche, na droite, Moutoua le baté. Donc, FCC, ça bango, Bakwango le zonso. En tout cas, Kinois, Congolais. Ndengani bako bimsapso ba mbendre, na mboka na biso moko. Mboko nzamba pesa biso ba richesse. Mboko nzamba pesa biso nkita. Nzamba pesa biso nyonso mayele ba bouler bazali. Comment se fait-il mutumoko aena Congo na 1997 azaki atana sapato te azaki na babota basoda ayena bandeko na ye azua vrai bana Mouzé Kabila boma bango ba misusu bakima azui ba petit na ye azui nanu Jeannette o azali tata mwasi na abimisi ye lipasa na ye po moko abotama na Fizi moko na ewa bora mama wana makasi ni na butu azali makasi na butu wana moko aboti na deux villes différentes na kenana na nini te na Katanga te na ko yeba te différence ni distance ni ali entre ville ya Erawe ewa bora na Fizi na éviter distance za combien. Alors azubi se roi balanike kaka net histoire a cessé ko ngwendo ya zaki mwana ya 1930 maman na zaki mwana 1922 maman ye mabota na 8 ans. Histoire wana ba komango bozana mona ba livre. Alors, de quel droit Kabila a commis ko filmer bateau, a tie ba caméra cachée, ce qui yo mutu oyo ko revendiquer droit na yo, na makambo zoba ya vie privée na ya balancer.
tozobetela mukuna maboko te. Soki mukuna nde aza auteur ya vidéo wana, il doit se gêner. C'est Dieu qui l'expose. Ozali mutu oyo lobaka ba vérité, tu te dis président des églises de réveil, tu te dis pasteur, tu dois prêcher par l'exemple. Mais tozolo ba ke mukuna eza yete. Et puis, bino ba presse ya internet. Didi Kipumba qui a fait de toi un journaliste. Comment yo koya ozali combattant, mukuna za combattant, mukuna akwei ba piéger ye, to ba se poser longina ye, bazo linga ko tout fait message na éveil patriotique. Yo ozoya ko sala émission, on dit ma ke moi si wana za moi si soki ande ko mukuna viola kaye, boina boy, tu viens raconter des salades aux ana ba preuveté. Alors, na évité pourquoi vous avez chroniqueur, pourquoi vous avez animateur, na évité qui a fait de toi journaliste. Ou na évité aux journalistes il y a investigation, aux journalistes il y a combat, tous aux journalistes à Kabila. Parce que na kati ya combat, makamususu même za solo, yo journaliste à combat, faut ya démentir en haut. Oko animateur que za bongo. Po to na guerre. Na kati ya guerre, ba rozo longina nga, ba zo longe mutu mususu arusa makamuna ye mutu bakokana nga. Basali loko wana ba balancer ngai. Tout simplement zone ko nuire combat, ba zone ko nuire message. Yo soko za combattant solo, okoya o démentir. Li solo wana okoya ko nimate ke mwana mwasi wana azali ndeko ya mukuna, azali bona masolo yo yebite. Tout simplement parce que tozana ba chroniqueur, ba animateur, o bazo le kaloko ba journaliste, bazo le kate po ba informer ba congolais. Mais bazo les capos bino botala bango bazo ambongo na ba YouTube, ce sont des commerçants. Bazo ya na bango te po ba aider bino. Bazo ya na bango te po ba pesa information oyo kotinda. Biso problème na sezani. To benga na Kabila alongwa na système ne mobimba. Kabila bien sûr a sous président Congo te, mais le système reste. Système o etikali wana yango yo sala ba aventure. Kabila s'est permis à Zoa Diomi Ndongala bakanga ye 6 ans en prison avec des montages. Bazui de bana basi o Diomi Ndongala yebi bangote, bana basi wana bafuti ba mbongo, ba ye ko témoigner que Diomi Ndongala a violé ki bango. Diomi a failli passer sa vie. Ce qui Diomi a dit na mwasi ya italien te mundele te, mais Diomi a kufa. Pour moi wana lokola za européenne, a comment ikolela, tout ba européen ba ambassade bazo tia pression. Imaginez-vous, mutuloko ya Kabila sali Diomi Ndongala ndengo wana. Ebongo yo mutu mususu, ebongo yo mutu oyo telemi, eloko ni akosalote. Ça dit Kabila se prend pour qui? Donc na ngongo nde masole zo tambola, na uti ko landa sango ba uto sala émission na mukuna yango tininga na sala émission oyo. Donc sango oyo ya émission oyo moboko ya politique, félicitations na musala ozo sala. Ozo sala musala kitoko tuna ba question kitoko. Mais ngana ko senga na yo na place otuna mukuna. Soki vidéo no mususu bimi, bo sala émission bo dénoncer bato yo bazo ke do filmaka ba vie privée à bato. Soki toza na guerre politique ngana yo. Pourquoi vous avez une vie privée à Moutou ou bien vous avez sozi à Moutou? Vous savez, c'est-à-dire Kabila a travaillé dans un système, il y a KGB. KGB est un système où il y a service, il y a secret, il y a des Russes, les Russes, ils ont des poisons, ils ont des sozi, ils ont des vidéos, ceux qui ont télémi pour éveiller la population, ils ont des Moutou, ils ont basali vidéo ya buzoba, vidéo ya porno, ba balancer ba lobi tala makambo mutu asali. Donc lelo bande konanga na so samino na makambo ndenge so na Congo, soki bomoni pasteur, o yazo tele mazobe na makambo mboka, bomoni combattant, azo tele mazobe na makambo mboka, batindiki vidéo ne bolumbu, batindiki nzoto ne bolumbu, bo yebake ezali montage te mais ezali bongo piraterie, c'est-à-dire bazui moto o bakoka na mutu wana, bakangi photo batindi lelo so bazui mutu akoka nanga sozi nanga batiki e bolombo ba filmer aso sa makamno so sala so batindi ki na réseau social batu ba lwani ba beza proverbe 30-30 ba beza didie fo mais po mutu akoka nanga na ye to ami sumoko to ama batu bazaka mibale misatu donc mutu wana tokoka na e rozala elongi nanga mais rozala ngate puis nga na zawana te mais bino nyonso lokwa boyebi sozi nanga te boyebi ke za proverbe 30-30 bo créer un scandale boba tala pasteur Salomon makambo sali bo ya la vérité sima c'est ce qui se passe lelo Kabila c'est-à-dire azo komi mona grand prêtre
aboma na ye asakana na ye soki omeki kofiotola munoko aza na bakamera na ye aza na basozi na ye akofuta bango mbongo baye koleka basali émission balobi ke yo bamoni yo bulumbu sikoyo likambo mpo esila ezosenga na mukuna mukuna mpona ni bazobundisa mukuna eloko ya liboso nene yebisa bino bato bayebi nga bato balanda bémission na nga na YouTube ça fait plus de 10 ans naza moko ya balider oyo bolandaka moko ya bato ba célèbre na YouTube boyebi oui mama solo na ngai masolo ya divorce bosalela nga plus de 50 000 vidéos masolo ya boye masolo ya Marie Misal etalama plus de 100 000 na mokolo moko nasala ba vidéo ya succès ya danser oyo boyebi siko problème ya nini soki kaka bomoni mutu ya succès oyo azobela mboka babimisi mabe na ye pa c'est-à-dire bazolinga ba étouffer message na ye siko bino ba journaliste bino ba chroniqueur il faut siko bo banda ko former population ba yebake eloko ya liboso soki kaka bomoni mutu abandi komata azobela mboka babimisi video na ye bo share yango te bo partage yango te neti nga soko tindeli nga video ya mukuna na bloqué yo bato oyo bayebi nga nasala ba émission contre mukuna na ndimaka doctrine na ye te na ndimaka te kaza pasteur mais mukuna na sepeli na ye po aye ko rejoindre biso na komba mwana biso toboti na komba lokola za mwana biso toboti na komba ana population munene na Kinshasa azui éveil patriotique a comprendre que Kabila yibi biso mingi a comprendre futo kanga Kabila ye aza na terrain azoloba ngai mbala moko na longwe tata na komi ko supporter ye malgré nga mutu na memi réveil malgré nga na teyi malgré nga neto swana po le razaki pa Kabila mais tango ya tiki Kabila aye ko rejoindre biso na combat biso tumbala moko futo tie poids po biso toza na Kinshasa te biso to na poto ye aza na kin bandeko nanga video bakeko zwa sozi na ye basali babimisa bino ke ya mukuna bakokai ko boma ye bakokai ko tiele poison c'est-à-dire azo nuire bango mukuna vie na ye za danger mukuna faut ko protéger ye mukuna tikali le seul espoir toza na ngo ya Congo oyo ko déclencher guerre pour ko benga na ba Rwandais mukuna faut to batela ye mukuna za lokola la liaki ya oyo soso biso nzamba pesi biso nango parce que makambo ya zoloba alobi ya solo Kabila sali 18 ans na Congo asali lo monte abimisa mbongo ebele ya 5 chantier bazwa ba danki bazwa ba tracteur eleka ba filma na télé 50 ya zoba oyo bolimisa na zoloba lokola pasteur teme na zoloba lokola combattant zoba oyo ya Jean-Marie Kasamba mboka tie mboka oyo asala publicité ya Kabila ayazata na sapata malunga te asala publicité ya Kabila ayebi kolata te ayebi kosala harmonisation bilamba te alekaka na télévision na lobi télé 50 ya ye pourtant eza ye te un simple représentant eza télévision ya Kabila ye mutu asala publicité ya Kabila asala publicité ya Kabila mais tango to Kabila kei wapi 5 chantier autoroute moko eza te toana banzela te toza na stade atongi te mbongo balobaki bakotonga pona kotonga aéroport balia basale biso anga donc mukuna message ne comme ko bangisa Kabila mukuna message na ye comme ko sala ke ba congolais bakotomboka alors eloko ni biso futo sala biso bana poto futo za la sima mukuna bato Kinshasa bato IDPS bani fu baza la sima mukuna parce qu'avec mukuna ndeto ko kanga Kabila na maboko boy mais to kanga Kabila ndeni fo mukuna atika bémission ya télévision ko se répéter azwaka Kabila akende ko funda ye na tribunal ya limité na 4e risque bakanga ye capital Cameroun qui a justifié biso mbongo ya 5 chantier a justifié biso mbongo ya modernité soki ya nini ye mo za ko benga ba mbongo wana nyoso tu na ba crime ya bakamu na sampu ba crime ya aboma ba chebewa aboma ba combattant ya IDPS na siège ya IDPS aboma na est ya Congo biloko wana nyoso tu et puis aboma ba compagnie ya Congo biloko wana yango mukuna fois telema nango ake nango na tribunal et puis ba congolais biso moko toke inde tina kingakati toko Kabila to mema ye na tribunal c'est comme ça qu'on peut s'en sortir na Kabila parce que Kabila si se permet ya kotia ba caméra na ba vie privée bato biloko bomoni oyo ba uto sala mukuna laksini tozo encourager acte wana te soke za mukuna ya solo to telemeli asali mabe mais biso to yebike ezali
To benga mo montage na ndeni. To mo montage parce que bazu sozi muto akokai na mukuna batindi ya sala action. Na landaki ndeko na ngai Mike Molowai prophète alekisi mutu wana parti ya mbujimai mutu wana lobeza film nanga ngana kokana na mukuna ngam na salaki ya na éviter moi si nanga pona nini a balancer. Voilà un compatriote Mike le prophète Mike. Mais ça lokola Didi Kipumba te azara na Paris ayebo ba français te azara na Paris ayebo télématé azara sala bémission azondi make mukuna moi si wana kutu moi sa cousin na yetu fiatata journaliste ya kwata soki ya fuati journal kwati sans idéologie sans formation aujourd'hui benga journaliste éviter qu'un combattant ayaka ko exposer de connaître combattant te toi na guerre et puis voilà ndaka susu joana te. Alors yango moni na sali vidéo oyo pona ko senga na ba journaliste bazana Kinshasa surtout sango bolo bela nanu de quel droit bata FCC bazo filmaka ba vie privée ba tso boswani bolakisi Kabila yemoka botisa basi ebele Kabila ndumba ya grave akushaka même na ba mbwa boli misanga Kabila batu ba yebi mangamna sala soka meli ba kwiti aza aboma même mutu ayebo tonga suki pa ya camarade ya nani ya Lombo boyi masolo wana nyos Kabila aza immoraliste aza immoro mwasi aza na ndako Olive aza mwasi ya camarade na ye Lenga na ebi histoire na te mwana liboso ya Kabila na Olive aza mwana Kabila taza mwana ya Major Lenga na ebi yango te. Alors yele aza ko bimana basi ya batu le azo sentaka Kabila na Kinshasa botsa plus de 300 basi nana filmaye mabuso ba noso ya sala na ngo sala kisai mais na droit nini ya ko tia ba caméra na Kinshasa na bandaka opposant na bandaka ba journaliste soko ngolo ba Kabila sala mabe allez ba bimse le vidéo soko ngolo ba Kabila sala mabe ba kangi photo no bulumbu soko ngolo ba Kabila sala mabe ba memele o ba basimi ba le ba témoigner yo violer bango. Kabila c'est qui? Kabila c'est il n'est pas Dieu. Kabila c'est un imbécile, c'est un alphabète, c'est un criminel, c'est un Rwandais, c'est un petit Rwandais qui il vaut rien. Il n'a pas de valeur. Il se prend pour qui? D'ailleurs, il n'a jamais été le président au Congo, parce que Moutar dirigeant au Congo, c'est Paul Kagame, c'est pas Kabila. Il était le valet. Il était le valet de Paul Kagame à Kinshasa. Il n'a jamais été président. Bota la photo naie, Mukolo O yazo prêté serment. Bota la la tagi. Même domestique. Ça, c'est nous insulter. Ngai soki nzamba permettre avant nalo ngana sa mokilo na komi président Congo, je vais me venger sur cette scène ya kozwa un aventurier, un officier, qui ça garde-corps, un ancien garde-corps du Rwandais Kagame aya comme président Congo. Et la constitution Congo za ba soki président Koufi, président na ya Sénat mutazo pouvoir. Yé Kabila ko yako succéder Moussé Kabila. Il était qui na hiérarchie à pouvoir à Congo. Parce que les crimes profitent aux tueurs. L'organisateur des crimes, quand quelqu'un meurt, ou à pouvoir, yende moutoua profitera dans crime à commettre. Sankara est mort. Blaise Compaoré a pris le pouvoir parce que c'est Blaise qui était le commanditaire. Alors, biloko oyo, futo keba nango, batubaya kana bayi la bisote ko balaksi vidéo ya mutu bilo pe boko motel tala bosa kana l'esprit ya makamsu neti ngap ndebo mona nga awa le ba tinda nga vidéo wana na tala kina pona yeba sokeza mukuna to mukuna te et puis na bomiam mais bilo ba msubo komisi yango ya bien bo komisi yango film na bino favori banda to muti poko zotala bible zo ba mona ka bolumbu ya mosali na nzambe te ba mona ka bolumbu ya mukolo te bo zo ba malédiction na makambo ezo yela bino. Donc, les Camerounais et Sabino, ils allaient en Goyo, to keba, to soutenir Kabi Kenani qui ça, avec Mukuna, parce qu'il y a ça en danger. So, on moni ba bimisi vidéo oyo, objectif n'a pas lagi, ba étouffé, mais ça mobile ya télémi, biso za simane, bataille de pes. Au lieu de ça la vidéo est belé. Moi, je crois que veille patriotique Mukuna c'est l'ensemble. Boko tana mukuna, bota la sensibilisation, ndengenini opération kanga Kabila na kingakati kozala. Boba na siko opération ndengeni tokeno kanga Kabila na kingakati.
Bo sensibiliser ba Kinois et Belé, bato wauti ba Congo, bato wauti ba Ndundu, bato wauti Kasai, ba ya bo kende ko kanga Kabila, o azali criminel rwandais. Kabila n'a jamais été congolais, c'est un rwandais. Bino peuple sobo télémité, Félix et azali lié na ba corps. Bino de ba libérer Félix, parce que Félix a sa chance na biso. Ce qui va promu Félix, c'est pas Tamba Mwamba, qui est un rwandais burundais à son pouvoir. Yé azali, moi c'est Kabila, ba mbale bazaba homosexuel. Donc, aroyoka o Kabila sala. Or, ce qui bisona fati, population bobimi, tina kingakati ba filmango. Omoni nenga zo dupaka o sala ba bende full ba betele maboko. Mukolope wa population bobo kita ba wewa bino tuna kingakati boke bonobi, toyeko kanga Kabila parce qu'il est criminel. Télévision monde entier boya, boko sala histoire. Événement yango wana. Kulutu na ngai mukuna. Ba journaliste to ba nabolobela ba congolais ya Kinshasa babima bakene na kingakati ko kanga Kabila soki kaka tozo betanga masola Kabila mabi tala na ba fantika osala biso ale kana nzela pesi ba 5000 ba betele maboko mabe a filmer ba tubulumbu mabe c'est l'immoralité mutazo bisa biso ke Kabila oza criminel Kabila yo yibi yo suis vidéo ya mutu azo sala relation na ye sexuelle na voiture na ndenge na ye batu mikolo mibale obimisa publiquement ça dit oza immoral oza bandit oza criminel tu n'as pas de vertu alors mutande on te cité ne ponani na ngongo yo ba vidéo akomi ko balancer na bana na mikolo batala ka bolumbo mutu mususu azana moralité c'est ça les FCC ils sont des criminels des médiocres. Ils n'ont jamais été Kabila, azali magicien. A parvenu qu'au balola, grand professeur à l'université, au bazaki, journaliste, au bazaki, conseiller, a comme ça, des abrutis. Il a transformé des vaillants, des éminents professeurs aux abrutis. Comment un éminent professeur, au boyebi, bazara pembe naye, baroque de soutenir un aventurier de moi. Donc, ce sont des abrutis. Alors, Moutou, Oyo a transformé, meilleur na babruti, a muto boko landete. Bisoba na Kinshasa, tozana poto, tozana wapi, ba chroniqueur, ba journaliste, bo banda kosala bémission, bo yebi sabata IDPS na mukuna, ba kende na kingakati kokanga Kabila. Peuple mutu atombokaka. Peuple sokozo tombokate. Peuple comme obetela burono maboko, mutu akotsa ba Rwandais na Congo zawana. Kabila atia ba muti na armée. Zoé, Jeannette, bana ba million, mbongo a Congo, passeport a Congo, mbongo no sokenda na poche ya Jeannette. Biloko muku na fa yebisa bango ngwana, ayebisa akendo funda na leta ke passeport ya Congo, Kabila ya Rwanda na droit nini? Aso mbongo passeport a Congo tia na poche. Na droit nini? Na billet, leto futa ka billet avion, ozo voyager, na kati ya billet wana, ba frais no sotoza na kati. Mais na Congo, c'est le seul pays où fouti billet na yo, faut fouta sous $50, ya go pass. C'est-à-dire, bon, wana, et so que na poche nani, ya Kabila, la famille ya Kabila. Non. Faut te stopper biloko wana. Yango moni na salaki émission oyo, pour n'envoyer Sabino, trop c'est trop, Kabila aza yankete, Kabila ambendra zo, ba ebolo ba même lingala te. Bon, mona ka te ke azana patron, ta na zo ta wa patron te. Ah bah millions de citoyens na Congo atikala ka chauffeur. Un vrai leader, nga so na komi na kini, nga kumbate, nga avanda na sima, na otanga journal chauffeur a memanga. Même prêtre, ba mikilisi o a humela na poto so akoti na taxi avanda na sima. Mon na yuma so akoti na taxi aso va na liboso non. Patron avanda na sima. Patron avanda na liboso te. Et patron aso volant pa pambate. Kabila tellement zaki chauffeur à defao, nostalgie qui chauffeur etikala, yango mona kazaka na volant, a instruisa pe moi sinae. Moi c'est à patron, moi sinanga ko simba volant, te fuba meme ko mema. Mais moi c'est à Olive criminel, moi c'est à Kabila criminel Olive, Jezabel, a wele à volant. A komi ko pesa badon, a sali bopito on a 18 ans le ba échoué lamentablement ba sala bopito te, pour na boule na bango. Parce qu'on a 2023, ce Kabila koko zongate, Olive na oza présidente. Angwana ozomona bani ko lexa ba artiste ko kunda ba bibembe bani natanga message ndeko nanga combien wa zamena nga pambola bino donc ezala ki réaction à chaud ya proverbe 30 depuis mon galiema et botenga colère que yuma na Kabila mendre
aya ko filmaka bato ba vie privée bato na ngonga ro bato bazo ba makambo Congo ya zo la ça ba nidité et c'est toi maintenant nango mutu na mutu asala expérience ya vie na ye vie sexuelle na ndenge na ye comment yo ko zo ba vie sexuelle ba tout o responsable toi tu te prends pour qui immoral o kufa yo Kabila soko bimite to ko kundo na Congo o tumbama na Congo nzambe na nga pambola bino boli misanga vraiment na ki très fâché bye bye.